Mbote Bandeko, Tozali Bongo live sur notre chaîne de l'internet. Totinde Mbote Peba Merry Christmas. Tozali Bongo la troisième semaine où Tozali Kosala un message concernant l'esprit à négativité. Négativisme, c'est l'esprit qui a freiner Batubele, il a retardé le progrès à Batubele. Bon, lelo, tout dans la troisième partie, titre Nangozali. Awa lelo comment okoki ko exercer autorité na yo pour aider au créer bilan ya malamu. Tokomi na presque na suka na mbula eza période tout ça la kaba bilan ya biso nyonso bato na mokili ngai moko pe précisément nazali kosala yango tomonaki les 10 dernières années elekaki sikoyo lelo nalingi ko motiver moto moko na pokwa na lelo pour être réveiller conscience na yepe pour tokende na bonne direction tokende na voie ya malamu pour être tout à la malamu pour toyaki na mission na mokili tomoni awa lisusu ete batempete ya vie eyaka makasi lokola turbulence tombonge mais batempete ya vie banégativité ya vie entourage, ba camarade, bandeko, ba famille, nyonso wana ezali réel, pe ezalaka réel. Siko totanga na mokanda na Jean chapitre 16 verset 33. Yesu alobeli biso boye pe azali ko encourager biso na kati na maloba na ye ete ye koya ayaki na mokilawa ayaki pe ko conquérir ba esprit ya négativisme na kati ya bomo ya moto na mokili oyo po Yesu azali bongo modèle oyo biso nyonso oyo tolingaka pe tolandaka ba principe na ye pe na ki bomoto na ye po te ya lobi a surmontaki makambo na mokili biso pe ngai na yo pe tokoki ko surmonter makambo pe na mokili ya ba mbonge ya vie ba tempête na vie. Tika ete maloba oyo e purifier bomo na moto moko pe e restaurer caractère ya moto moko pe e développer style de leadership. Leadership ezali te ka okoma mokonzi te na ndako na yo na libota na yo na place osalaka na bato okutanaka na bango o développer qualité ya leadership pour ete makambo zali na ngo intention na motema na yo et bima pe o achever mission pe bit na yo na mokilo. Bible lisusu zali kolobela biso lisusu ete boye sagesse pe kozala bien guidé po ndenge nini okoki pe lisusu ko surmonter ba mipepe to ba mbonge oyo eyelaka bato na vie soki yo na vie olekana na ba mbonge te c'est qu'il faut omituna c'est que yo zali moto malamu mais yebaka yango aussi longtemps que tu es dans cette vie tozo pema tozo tala toza ko tambola tozo kutana na bato ba mbonge ya vie eyelaka moto nyonso me tambo ekoya ko bangelo ko mokote yango nde kosala te to surmonter ndenge ya kotambola na biso na Matthieu chapitre 8 26 na Esaïe 4 16 na Psaume chapitre 107 verset 29 pe na Nahum ezolobela biso makambo ya ba mbonge na vie toyebi pe lisusu te Yesu Kristo azali nzambe metango ayaki na mokili oyo Yesu Kristo abandaki koteya pe lokola kaka ndenge tozali koteya awa butu na moi totangi yango bokomona na Luc chapitre 4 18 pe na Marc 6 5 Yesu azalaki moteyi bon ngai na ye koloba likambo ya sujet ya oyo nauti koloba ya ba mipepe ya vie ba mbonge ya vie ezwaki nga pe makasi na période moko
nazalaki moto nazalaki très bien formé na ministère ya papa Maurice Serilo, docteur Serilo oyo azali père spirituel na ngai. En tout cas, makambo mingi nayebaki yango te. Ndenge na kosala mosala nzambe personnellement nayebaki yango te. Mais balobi ete tango yo ozali koyokaka bato oyo baza na expérience mingi na likambo moko olingi osala, tango yo koyoka bato wana naza sûr et certain conscience na yo ekozala attirer makasi pe okozala attirer makasi ya koyoka nini yango bato yango bazali koloba. Ngai eloko nazwi ya monene na 2011 nakendaki kotanga klase paya na ministère ya Maurice Serilo pe nasilisaki yango pe nazwaki na ba examen pe nakendaki kozwa ordination nanga po ete namiyeba malamu nayoka makambo ya nzambe na niveau spirituel ndenge esengeli ngai nasala mosala. Siko na kati wana nayaki koyeba makambo lokola nini. Nayaki koyeba te démonstration ya kosalela nzambe wana ndenge esengeli kozala pe koyeba oyo babengi ndenge nini okoki kofonctionner na foi, non pas na oyo yoza komona, mais par la foi en Jésus-Christ nayaki nde komona yango epai ya papa Maurice Serilo. Et puis na kati nango à travers mateya na ye nayaki koyeba lisusu kodécouvrir basali ya nzambe oyo bazali koteya bato sagesse. Oyebi ke na vie eloko ezangaka biso na vie mingi eza sagesse, eza prière te, eza nini te koloba na langue te, mais eza sagesse. Sagesse nde moto ekosala yo moto na nzambe o moto na mokili awa tango mikakatano ya bomoi eyaka okoya ko résoudre yango, c'est par la sagesse. Prière nde ezali bile ya molimo na yo mwana na nzambe to mosali na nzambe, mais na kati ya prière ekoya kofungolela yo sagesse na kati. Na sagesse na yokaki basali ya nzambe pe ebele oyo bayaki ko limbolela ngai na mozindo pe nayaki ko comprendre makambo wana na malamu. Tozwa apôtre Paul oyo totangaka na Bible azalaki moto na nzambe, mais alekaka pe na ba épreuve ya munene ya mozindo na bomoi na ye. Avant totanga Bible to kotanga na Nouveau Testament mingi ye moto akomela biso yango. Oyebi na vie na ye esalaki ndenge nini. Lere ye asalaki conversion na ye na nzela ya Damas, akendeki lisusu kokutana na Anania bavandi na ye, asalaki ete alongola ye ba ekai oyo efandaki bongo na bomoi na ye. Azalaki un maîtrier, un moto azalaki moto moko azalaki propre te, mais toyebi ke asalaki 3 ans pona aya koyeba ministère na ye. Tango akendeki siko na Jérusalem alingi kokende koteya bato balobi me moto azali criminel, bolanda ye, balanda ye akima. Akei sikoyo na désert ya Arabie Saoudite. Asala kuna 14 ans po azwa révélation ya nzambe oyo lelo ngai na yo tukutanga makomi na Nouveau Testament. Soki botangi yango na mokanda na Galates chapitre 1:17 bokomona yango. Soki botangi na Galates chapitre 2 verset 1 bokomona bisika wana ke amonaki ya ye makambo na tango na ye. Sikoyo ngai pe eloko esala ngai mingi na mosala na nzambe pendant le parcours que on a salaki eyaki kosala ete je me suis tellement investi mingi na makambo na nzambe na dépenser
misolo na ngai na dépenser ba énergie na ngai na kindeki mingi na Amérique kolanda papa Maurice Lo yango nde ekutaki ngai misolo ezalaki biloko teke maloba na Nzambe ezalaka ofele kasi pona koyoka yango pe pona yo moto okoma na dimension wana ezalaki kosenga ndenge wana yango monite na ye te na ye ko miyeba malamu na ye ko comprendre que naza na mission pe Nzambe atiaki vision kati na bomoi na nga mais vision wana ezalaki teke nyonso ezalaki kaka malamu te absolument faux mutako yebisa yo boy soko moni mosala ya Nzambe nyonso luka oyeba histoire ya bomoi na ye yango ba histoire ya bato na uti kotanga awa nde eatiraki nga na mosala na Nzambe mais tango tokosala makambo oyo erobea Yesu Kristo alobi esengeli nde omema ekulusu na yo yo moko soki okonkerir yango nde okomi qualifié sikoyo mokili meme milimu mabe meme banani bato baroyo yebite bakoyo kakayo thank God pour audience ya oyo balandaka matin na biso na ba Facebook na ba réseaux sociaux en tout cas to saluer bino mingi c'est grâce à vous que ba mingongo na biso pe bato bazali koyoka biso pe bato bazali komona pe biso pe bato bazali ko encourager biso mais zali na bato mususu ba encourager kana bango bato te bato wana etali biso te bato wana tokotikela bango kana na maboko na nkolo Yesu Kristo yo soki moto bato batie yo miso te c'est que ozali na eloko te mais soki ozali na eloko bato esengeli batia yo miso bato musu bakoluka babenda yo ozonga na sima. Je donne comme un exemple que un jour nazalaki na Chicago namoni avion zali ko décoller liboso na biso tozalaki na bis avion wana tango décoller avion monene tango décoller tozalaki na bis ye lekine ki likola bis na biso tomoni on te bien eloko on dirait okendo koya mais tomoni tango to tourner avion na tomona ki lokola kokoye komi mosika po yebi epezo kende yo moto esengelo yeba ozali wapi ozokende wapi soki moto comprendre mission na yo te bakotelemela yo mais soki yo mi comprendre ndenge mission za nango kobangaka eloko moko te omoni donc yango message oyo na ye nango lelo na après-midi ya lelo ezali kosala bwe tango yo moto ozali ko vivre et que oza koyoka ba négativité obi ba négativité ba maloba ya mabe ba makambo ya mabe e penetraka kati ya ami ya moto pe corps ya moto po te e déstabiliser pe e détruire yo toyoka awa ke Yesu Kristo alobaki na biso ba négativité nyonso esprit nyonso ya négativité anyataki yango déjà ne kulusu na Isaïe 53 verset 6 tokomona yango mais na réalité awa ezali nini ekoya kosala ete tango ba négativité zo kota kati na système na yo ekoya kosala neti ko détruire koluka ba émotion na yo moto eko créer lokola rancune na kati na bomoi na yo eko redécréer lokola découragement na vie na yo bon ba découragement wana soki oza makasi te na prière te soki oza makasi ki oyebi mission na yo te donc okoki koya ndenge na uti kopesa exemple ya avion soki ezali fo et surmonter force ya apaisanteur yango no moni eko décoller siko soki force ya apaisanteur wana force oye bendaka ke biloko nyonso ekitanasi omoni avion keye kweye sala accident ekomi place ezokoma te sikoyo na kati wana tokosenga boye ba émotion mingi oyo bato basufraka nango na vie ezalaka mingi science médicale elobeli biso polele ete soki omoni ba problème oyo mingi kozaka te bato bazwa ba maladi mingi
soit mental, soit émotionnel, mingi ezalaka, soki moto adressé ba problème oyo te. Ezali domaine moko tozwaka yango sérieux. Ezoloba te ke parce que ozali mwana na Nzambe okosambela, me soki yo moto ozali ko adresser ba problème émotionnel ya vina ya bomoi na yo te, okomona résultat ba maladie lokola nini. Okomona ba résultat lokola ba maladie du cœur physique, ba problème lokola asthme, obésité, ba tumusu balaka bayaka minene mde ba pression à vie lekebele. Maladie lokola ba diabète, moto pasi pamba pamba, dépression et souci. Ba problème gastro-intestinal, ba trouble na yango. Et puis ba examen maladie wana. Siko yeso alobi atindeli biso message na Luc 10:19 alobi biso ite. Voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Yango wana nde message toza kotindela lisusu bana na Nzambe. Ba toxique émotionnel wana esalaka nini? Ezali lokola venin. Ezali lokola venin ya ko pénétrer, ya ko détruire. Tika ete maloba na Nzambe ezwa place na motema na pokwa na lelo. Tanga na Proverbe 18 verset 19. Totanga pe balobi liwa tobo moi ezali mingi na malobo to koloba na lolemu na biso oye bimaka ezali nini. Proverbe 18 21. Tika ete na pokwa na lelo na malobo toyoki na maloba ya sagesse o tozali koyoka et dévoiler ba masque nyonso oyo ezali kati na bato wana, moto ya yamba Yesu to moto ya yebi Yesu te. Tika ete na pokwa na lelo nyonso wana ezala anéanti na kombo na Yesu Christ. Ba maladie mentale et affecté biso te. Bato ebele awa tofandi na bango awa na mboko na Londres, mingi baza l'esprit ya tribalisme. Soko zali moto ya mboka na ite akosalisaka yo te, ato macho kiki, ato sambeli soki ndenge nini. Eza oyo eza na motema na moto. Ya moto obondela lelo bato ebele bwana esprit ya tribalisme. Il faut kolongola biloko wana mokili ezali monene. Biso bato mingi pe basalisanga nayeba bikolo na bango te. Naza moto ya ekolo wana te, me bakosalisa nga me toye kofanda na bamboko tomoni apparent ekomi ke tribalisme ekomi eloko moko ekomi on dirait gangrène moko ekangi bato. Tolongola esprit wana ezali forme ya négativité. Yango mosala oyo nazali kosenga na bana na Nzambe lelo na pokwa na lelo tobima na kombo na Yesu Kristo. Mingi bato ebele kofanda na bango esprit de camouflage, esprit ya kozala dribbler, ba dribbler baya pembeni na yo te, bato ba se camouflaka baya ta pembeni na yo na ngai te. Nzambe afungula biso miso ya molimo po te tomona makambo kitoko. Tozali kosenga ete tozala protégé pa bato baza na motema polele pembe tosangana na bango. To liaka esika moko ki motema mabete ki bondoki ezala te ndenge tozo yoka te. Yokanisi ete moto wana yozo kubenga ye ndoki oye koyeba na suka se tondoki. Yozo benga ye ndeko, yozo benga ye ami, yozo benga ye soki nani, me ye na motema na ye azali plus ke ndoki. Tango koye bango okolobaka nini? Yango te tika ete Nzambe abomba biso na saison oyo na makila na Yesu oyo asopaki na ekulusu ya plus de 2000 ans. Ezali toujours active sikoyo. Soki yo ndimi na motema na yo pe o le confesser na monoko na yo, Yesu azali mokonzi pe azali nkolo, akobikisa pe akosauver pe akolakisa yo mwinda ndenge auti kolakisa na bomoi na ngai. Na periode oyo tika ete kimia na Yesu, prospérité na Yesu, esengo na Yesu, mwinda na Yesu engala penza.
lelo kobanda sikoyo pe na ba mikolo oyo ezali koya. Toko continue koyokaka ba message oyo na ndenge koya tolingi bino mingi na kombo na Yesu. Mama Brigitte alobi na bino mbote mingi alingi pe bino mingi bozala malamu bondeko bolingo bolingo eza na mitema na bana na Nzambe pe kimia na Nzambe ebatela moko na moko pe na ba mabota na biso na kombo na Yesu Kristo. Totindeli famille e kombolo ba mbote ya mingi sika bozali tolingi bino mingi pe na lingomba batu nyonso tosanganaka bango. Glory be to God. Thank you Jesus Christ. Toza na service dimanche oyo me kozala na anglais. O balobaka anglais balanda biso o pe balobaka yango te tokotindela pe bino message yango na lingala ekoya. Glory be to God. Thank you. Bye bye.